Son, Robetani Bakara, pourquoi les histoires là, des Kara, papa moni mon équipé mon athée, mon papa a approché, c'était passé comment? Moi je pense qu'il y a des gens au monde où il y a un tina mon côté. Premièrement, tu es là qui n'a matanga. Deuxièmement, tu es là qui moussala. Et place le roi de la forêt à Zalaki. Tout le monde qui il y a image, tout le monde fait Ferregola, tout le monde héritier avec Ferregola, héritier avec président Jibin Piana et puis président Félix Oazé quoi. Absence Yahweh en là, les 4 leaders, dont les 2 grands leaders, les 2 leaders grands, et les 2 leaders petits. Wenge BCBG 4x4, c'est 1 million. Oui. Na absence ya mutu moko. Parmi batwana qui est mauvais. Après 8 jours, ngakutu service kainga bina nani atindio sanze ba kisekelo zo benga batu. Ngala binga na sali nzemba kisekete, studio mte sanze mbo ya fait papa kisekete. Ah bon? Et comment qui suspect nzemba ngo ekatani. OK. Tango balobi papa zo yeba kokunda ye awo na bato kunda na mois de mai wa. Nde bato ko relancer le ko na mois de février ba ko relancer que to benga bandeko ba ko yemba po matange zo ya. Nde mo bandeko mususu ba ye. OK. To mona ki we en son et Jibin Pierre. Ba ye na suka. Oui. Baye na suka bayaki na suka boyeba baye na suka mutu to bandaki na bango banzembo na yali Jean Goubal Kalala l'honorable Jean Goubal Kalala le karma pa ba Montana ba Kabose ba nani susu na monaki on a Blaise Boula la na biso ensemble mais le reste tout baye na suka na ngate na ba yaya penza c'est-à-dire na tanga kombote bango misato na bayi bango ba directeur ya ba photo donc c'est-à-dire to sale réunion malamu bazo yima to komi na suka baké ko soit parti pris il y a ça même ko benga batu ko lobake non tala makambo salami awo yango et nazo comprendre te nani azana mbongo nani azana mpiaka nazo comprendre te quoi seulement que papa Chiré au lingériteur à la Pembe et le président Félix au lingériteur à la Pembe. Pourquoi? Et puis batu belé ba comprendre te ba kanisa ki organisation zala qui sont indemnité moni ba leader et belé ba yaki wana héritier mon tapé ça qui va numéro ba wazola dia baza tellement trop wazola dingelo banini balinga kolia na ba wazola nzimbu baza tellement trop yango so mona ke ba croque à jambe na soni ba mungo matanga soni déjà ndenge tiko nkumo encore nkumo munoko pe toboka na oche mission ku kala mingi tia donc il a des so donc ndenge nkumo alobi bongo mona teke no faux pas kaka yango na bisaki bino na makambo yo oui fallait roi Pelé moi Tiamv fallait héritier Watanabe oui. Fallait Bill Clinton frère Mike Kalambai basalani fallait nde bango bazala bobi ki héritier le kosote frère Mike moto nzambe déjà Marie-Paul la teacher makambala kuta betango kara Bill Clinton jeune millionnaire ko balobi we ranson ndem tabandaki aw yo lobi ki bagenda ko leisa pour que batia bango na première position tina ba matanga bazolier sa bat bazolesa pour nani pour bazala ki na ba micro oui parce que héritier mutazala ki après ba groupe folklorique quoi héritier et puis maman Lolotte Molicho bon retour na open à Paris bandeko tout o bazala na biso bazala na mokonzi bambo théâtre donc team eza kitoko biso moko pe tout ça bien lié moko pe patron na biso rien à dire quoi. Vous avez un calendrier déjà où ils ont fixé pour un voyage ou la production? Si, calendrier ils ont fixé. Déjà à Dubaï, ils ont, déjà à Angola, ils ont. Et puis, quand on a une émission, on a eu que voyage na biso à Olympia de Paris. Et vous avez maintenu ils ont maintenu mais à une date ultérieure. Donc, moto na tembelom le plus compliqué du monde. On peut s'en ningisa. Tant que makambu tout est comme assis. Aroya, na oleka on a plateau na yo, na affiche, puis bah tout va mais pour le mois d'août, en tout cas, cette date est repoussée. Mais quand même, vous avez parce qu'aujourd'hui, c'est vrai, au phénomène combattant, fléau, ils ont ma casse à niveau à Europe, voilà, pas d'accès à concert. Vous avez que vous êtes toujours en danger parce que héritier Ameka qui a osé que Simba quitté. Donc à la veille même il y a, je me souviens encore à la veille même il y a... Non, c'était le même jour déjà bah Silici balance oui. Et puis il y a quelques heures pour conserver banda. Oui.
bah incident voilà bah annulation c'était du moni la manifestation za la nango mais mutu azwaki boule ya ko incendier car yinde mutazala na vraie boule pour ceux qui carré tumba maraté concert ngai betama nango oui moni ba combattant fléau wana ezali c'est pas facile hein toujours mon c'est pas facile l'idée en ce moment on a un niveau ya France wana donc à ça là écoute répétition au ba combattant bazo lingate y en a lui qui est-ce que c'est facile pour Nabino toujours pourquoi toujours causer les locaux besoin mon akiza facilité non il y a dans la vie ou bien hériter ça la on a pas mon akeno a même ba musicien même pas tout choix est un risque il faut faire un choix au risque tu vois. Et les grands mots pas où déjà n'enga ça la démarche, je pense qu'il y a une grande partie basa déjà pour la musique ils ont là, il y a une grande partie baso s'abstenir, une grande partie baso téléméla makambongo mais moi je pense qu'avec le temps les choses vont changer. Bah n'enga lire iso kindela ya mboka moi je pense que makambo et qui nango bien. On ne cessera jamais de dire que les combattants ba bête. Ce sont des personnes qui vont comprendre ma cambo. Et l'élite n'est pas mauvaise. Mais la lutte qui musique est vraiment très mauvaise parce que bah priva bah tout ça là bas. Donc on ne peut pas priver à quelqu'un son boulot parce que c'est à travers ce boulot là que la personne nourrit sa famille, tu vois. Boulot c'est bien bon mais l'élite n'a pas ba requête na bango eza que lelo musique et botisa ba na bango lelo musique car musique na bino o lelo bobotola bango basi ozomona te quelque part que kozala moi devoir na bango bazo déployer lelo moko c'est faux c'est faux et archi faux. Premièrement ba combattant sur 100% il y a ba combattant tokozwa 90% ba botamande na Congo ba kenda poto kokende 10% ba botamande na poto. Vous comprenez? Donc, dès le départ, Bazaba Congolais. N'a tout cela non bien. N'a pas Kinois au Bakindara Poto. N'a pas pototicien au Bayaka Kinshasa. Banani balinga basia baninga, banani babotisa basia baninga mingi. Banani babotola baninga basi mingi. Ce sont les pototiciens. Mekana ko solo lango mo wanga na yebi hein voilà donc mon ajo mo uti poto bele ba tirer ba parfum belé ben un parfum belé pour na pesa ba petit momi à côté client court a sombi ba biloko client court wana tondi si na valise ba biloko 1 euro 2 euro wana ayebi ki ko sala ba petit wana bien les parfums mo eloko moi 10 euros amoni maki azwi libala donc ozala na ba petit bon surtout na ba flat bayaka tala ndenge balinga ba tuna avenir. Donc ba accuser te ce que so ba lobi ki bango ba accuser c'est que biso beto accuser bango bayaka Kinshasa kolinga ba sœur na biso bayaka Kinshasa kolinga basi na biso koyaka Kinshasa kolinga bana na biso eza loi ya nature mutu tout temps akomi na mboka moko sika soki aza engagé te esenga peut-être ka luka mutu moko boye po akoma engagé est-ce que ngana obala mwana nga est-ce que ngana obala sœur nanga ce que soki mutu moko ayi a s'intéresser na mwana nga to na sœur nanga et que zeme ko tarate koti nasani à moins qu'ils en ndenge aventure mais ceux en ndenge moko ke ya solo na ko appuyer parce que mutu moko talinga sœur na ya tula mutu moko te alinga mona na ya tula siko baloba ke ba musicien ba uta Kinshasa ba kindara balinga bana bango na peso na pesa yo na exemple moko kaka maestro Fabrice na pesi mbote sikaza abala mona poto dès le départ ezala nini lito 8. Qu'est-ce qu'on peut dire dans les grands mots pas au maman Alia azamo na poto vous comprenez na pe sous exemple héritier Watanabe maman Lolotte Molisho azamo na poto vous comprenez les padres Ferrego la moisi na azamo na poto donc ezaka que olingi moisi na so ko lingi si l'amour y est boke musika. Voilà. Excusez-moi, je suis un peu arrivé. Donc voilà, Mike. Bokende Musika. Parlons maintenant, il y a. Donc pour la sujet, il y a faux débat, faux sujet. Apparemment, ils ont comme un problème personnel entre les musiciens et les combattants. Voilà, il y a un problème personnel. Il y a sous lutte. Voilà.
Donc voilà, donc Neto Lobara toujours, na mutazongi la musala na ye, soza combattant, lité na musala na yo wana ya qui combattant, mais avec une raison. Voilà, lit na yo za na ba raison, et za na ba faire privé té. Balobaki, oui. Bayembelaki, président honoraire Nabiso Joseph Kabila. Le sénateur. Le sénateur oui. En vie. Oui, Bayembelaki. Siko kaka na matanga ya papa Tshisekedi. Dès son vivant, il y avait Bill Clinton, Marie-Paul, Mike Kalamba, hérité Watanabe. Oh, babanda ko bangate, babanda ko kende kuna. Mais tout le monde dit que bato bayembelaki fait nani, pardon, président honoraire. Ka bango pe bazaki en tête nani ni na matanga. Matanga oui. Tiko ba olobani. Tout longola ba idée moko boy négatif na mitu na biso. Tout longola haine. Tout mais comment moké ko engendrer la paix. Tu verras que ça serait une très belle chose, Mike. Voilà, parce que vous évoquez ma matanga ya papa Nabiso Etienne. Je pense que les gars est très bien sur le plan organisationnel, mais prestation la bino et les gars comme Balobi Moniwer en son Betani Bakara. Pourquoi les histoires là de Kara, papa Moni mon équipé mon athée, mon papa a approché, c'était passé comment? Moi je pense que les Babilo au Mombo il y a un atina mon côté. Premièrement, tu es là qui n'a nous matanga. Deuxièmement, tu es là qui moussala. Et place le roi de la forêt à Zalaki. Tout le monde qui il y a une image, tout le monde Ferregola, tout le monde héritier avec Ferregola, héritier avec président Piana, président Jibin Piana et puis président Félix Oazé quoi. Absence Yahweh en son. Non, c'est mignon. C'est mignon oui, absence Yahweh en son. Maintenant, c'était passé comment? Entre les 5 musiciens wana. Oui. Les 4 leaders. Donc les 2 grands leaders, qui les 2 leaders grands, et les 2 leaders petits. Et l'un des piliers à Wenge Musica, pardon, à Wenge BCBG 4x4, c'est mignon. Oui. Na absence ya Moutoumoko. Parmi Batouana, qui est mauvais? C'est à vous maintenant de faire les analyses. Pourquoi il y a eu un grand Félix Oazé, il y a eu un grand Jibin Piana, qu'ils étaient là qu'ils étaient là ensemble avec leurs petits. Mais il y a parmi le plus grand P Azate. Bon, tu as évité qu'est-ce qui s'est passé dans le moment où il fallait baler kabayendo kotika ba gerbe fleur na bango. Izalaki un programme. Tant bon déjà 4 leaders moins 1. Pardon, 5 leaders moins 1. Donc, il y a les 4 leaders. Oui. C'est que les leaders, on a bazana bolingo amour du prochain, bazana bolingo envers la musique congolaise, bazana bolingo envers la musique moussoussou. C'est bien. Pourquoi seulement que Papa Chiré a l'ingérité à la Pembe et le président Félix a l'ingérité à la Pembe? Pourquoi? Et puis, tu es belé, tu comprends. Tu organisation ezala qui sont indemnité moni ba leader ebele ba yaki wana héritier mutapé ça qui ba numéro là-bas zela s'il vous plaît toya wana parce que makambo zo ba héritier apesa ba numéro tozali pe na fuite to yamba ki kumuma na chante to yamba e calamité mais moi ba détails ebele et ba ndenge nini héritier apesa ba numéro pour que ba benga ba to lingi koloba awa to ebiki même liste les bima ki to mona kombo héritier watana bete ezala Ezala quitté. Ezala. Et tambolaki na ba. Et endroit Ezala. Héritier bâti Mupanzi. Ezala te wana ba réseaux sociaux nga buzz. Oui. Mais comme il y a héritier la liste. Et par après tout le monde a héritier à s'impliquer, bon, tu évité. C'était passé comment? La bicho qui héritier. Bon, la bicho c'était passé en voilà, comme héritier ko zanga nanoté. Voilà. Et ko zanga nanoté et des deux. Les loyaux, oui, chacun a ses relations. Oui. Mais moi, na oyo bazo linga mingi to musicien o bazo linga mingi la présidence. Oui. C'est Rité Ouattara. Selon Bino ou bien selon la réalité. Je te le dis. OK. Voilà. Na Marie-Paul Moitian, na Bill Clinton, na Mike Kalamba. Ba linga bango mingi la présidence, je le dis bien. Pour la plupart bateau ba na présidence, baza ba membre ya cash. Yo yebi relation ni héritier zanango na cash. Donc voilà. Et tant que va ça l'organisation. Ceux qui baloba qui bazwa pe héritier zala en tête de l'organisation,
les gens allaient interpréter non batiki mikolo basalibu yaki na place ya mikolo to mona ki héritier te voilà héritier zalata na yazo basi voilà place ya mikolo to mona ki héritier te ba benga héritier yango wana sikoyo omoni ba leader bazala wana voilà ba o ba kozala front jour otendre bango micro ba oyebisa oui ba o la kisopi na ba texto oui OK ba benga héritier il y a ça oui une très belle idée tout allez besoin ba numéro na ba te belé ba betaki na matanga wana muta pesa ba numéro na bango c'est héritier parce qu'il a l'amour des gens héritier olingate ko sala makambo moko bo mais soki ezala ka ba leader mususu ba ko tcha kombo héritier yo mona été kuna après ma musicien ensemble balobaki 3 musiciens folkloriques ba beta après bango héritier watana be monité que ya ko changer donc ko ende ko lisa na ba to banda ko belela micro ba changer programme parce que balobi maman toujours comprendre en côté vraiment donc na place non, il faut comprendre que la haine les gens ne veulent pas pour balobi oui ranson ndem ta bandaki a yo lobi ke bagenda ko lisa pour que batia bango na première position na lobi bongo te lobi boui oui tina ba matanga bazoliesa bat bazolesa pona nini pour bazalaki na ba micro oui parce que héritier mutazalaki après ba groupe folklorique qu'on a hérité fallait habiter oui mais ba ko longo la hérité na première position donc c'est ce que je dis Zela pardon s'il vous plaît bozali na kati ya organisation te boye ba indeni ke ba na première position oh mais ba banda ko belela ba musicien chrétien ba sisi ko beta fallait hériter à beta ba lobi bon comme ba musicien chrétien basilisi ko beta toujours betisa 3 groupes folkloriques okay. 15 minutes oui. Et après hérité Watanabe akomata 3 groupes babeti Tomoni Weranson Tomoni directement balobi oui. maison mère oui problème ezate mais ça peut problème était ceux qui bon ezate non ezate problème ça déranger bino ezala problème ata bachaki papa chéri ata bachaki mama chala mwana ata bachaki wengel Paris ngeza problème pourquoi parce que balobi que Mike et directement balobi bon daddy déjà ça bien au départ bon c'est pas un problème et tout va dire pas wenge BCBG après BCBG qu'il sera pays vite hein on est comme 12 après BCBG wana moni ki ba musicien na biso ba mataki ba beti après to kiti to ken na biso donc comment il 12 voilà coup de 12 te comme 58 mais siko biso siko tozala na 100 mais là ozolo parce que yo mozo confirmer 12 ah ozo mona te là ozolo ba héritier aza plus aimé oh mais siko yo na niveau ya liste bimi tango liste bimi o moni te ke bataki héritier en première position mais betité voilà Yaya Zaka Yaya post non oui. Tokende na nini te ke Yaya Zaka Yaya te to tika makambo wana parce que Yaya Zane Yaya Mutabo Yaya Zata oui. Et puis on acquise personne oui. Est-ce que to lobby que eza orchestre beta liboso nde mutu sali 12 non oui. Et bon chose ezala ki orchestre mongo boye pe bakende ko liesa on accuse personne okay. mais toujours déplorer kaka makambo ezo leka ce n'est pas bien batika baleki ba émerger bien batika baleki ba beta musique na bango bien tu applaudis ça série ya King Kester mené ya série ya Papa Wemba série ya Jibin Piana Mukulu série ya Weranson série ya Marie Paul série ya Adolphe Dominguez to beta maboko biso nyonso tout série ya Mama Chala mwana kalumewe kamanwanu to beta maboko série ya Nakena Robi ya Mama Mbilia to beta maboko beta ko eza série héritier. Pourquoi ils osent battre? Tout le monde a plus papa chéri ne mutazana bolingo ya baleki. Voilà, merci beaucoup. Donc comprenez, nous sommes avec Daddy Mola. Daddy Mola, la bouche privée du groupe Latim d'héritier Watanabe Goga Totorine. Donc voilà. Tous les cannabis sont dans ma campagne parce que na qui ne conabiso comment la chante, il peut déplorer qu'il a comportement. Il y a tout tanga ba combo a déployer un comportement, il y a Jibin Piana déployer un comportement, il y a Weranson et Félix Oazé quoi. Un bon moment bimaki wana, Peggy au illustré bison ndenge kumu azoloba, un bon moment bimaki wana
il paraît qu'il fallait bakabola kabolango mais bango balinga ka ba chango na poche pour que ba zoyango bazwa que bakabolaki na habité enfin bakabolaki na habité ceux qui bino besoin qui peut pas na bino na habité to benga siko bandeko po yaki initiative moko bien après 8 jours ngaku to service kainga binanga nani atindio sa nzembo kisekelo zo benga bato ngaba binga na sali nzembo kisekelo studio mte sa nzembo ya fait papa kisekelo ah bon et comment qui suspect nzembo ngo ekatani OK tango balobi papa zo yela okunda ye aona bato kunda na mois de mai wa nde bato ko relancer le ko na mois de février ba ko relancer que to benga bandeko ba ko yemba po matange zo ya nde mo bandeko mususu ba ye OK to mona ki we en son et Jibin Pierre ba ye na suka oui baye na suka bayaki na suka koyemba baye na suka mutu to bandaki na bango banzembo na yali Jean Goubal Kalala l'honorable Jean Goubal Kalala le karma pa ba Montana ba Kabose ba nani susu na monaki on a Blaise Boula yaki na biso ensemble mais le reste tout baye na suka na ngate na ba yaya penza c'est-à-dire na tanga kombote bango misato na ba bango ba talenta ba photo donc c'est-à-dire to sale réunion malamu bazo yima to komi na suka baké ko soit parti pris il y a ça même ko benga batu ko lobake non tala makambo salami awo yango et nazo comprendre te nani azana mbongo nani azana mpiaka nazo comprendre te pona bisika ba mbongo miki ko pesa maninga na batu bakomi kawo ndenge wana mais pourquoi biso to sala makambo na pona mbongo te nazaki na mutu lokwa karma pa to soli na coordination ya famille to lobi biso to yeli mbongo te azali papa oyo asali musala mingi na pays azo mériter ba mérite na biso za ba musicien d'ailleurs to to yemba nzembo kuna pa ba jiseti tuka et puis concernant so de sa production to yeli mbongo te boko le biso ta transport ba musicien famille so ke ko tala ngana likambo oyo ba yebele ko to lobaki bande kona ba ye ba commission ya bale musuti na ningo monitora te même ko ya ko se pesa papa na biso na kata stade mais na kenaki mozole et na participer na kata nzembo et na lelaki papa na ngana zo konyeko ya papa na biso ya mboka elo national tilelo. Et ça parmi les actes aux déplorer nango mais oui malasima eloko ne wana mboke salama faut ba coordonner ba musicien faut tes alliés bureau de coordination non faut tes alliés bureau de coordination parce que bango ba yoki bokota na influence moko satanique influence moko intérêt personnel pour na ko bebisa biso to kana ki to sala biso nyonso to lata ba maputa biso nyonso to kana ki to ya pena na stade biso nyonso na bolingo nyonso ba moni ba musicien ba yeko lela papa na bango ndiango ba ko bela batu mususu ba fingi batu mususu kuna mingi parce que bolingo dans l'ensemble ba perdaki yango et on condamne ça parce que bizela ndingo wana ezali juste bo ali mikolo ba ko loba wana falanga bozana ngo soki comme pesa ko pesa mbonga mike bozu et puis bo kekaka ça ko loba même allo et sali soni pesa la ka soni eza biloko malamu te ngalo ko moninga bana za correct loko yesu te mais nazana ba principe moko na nzoto na bomoyi na ngani ngo zo mona ba osakana te fraude et puis ça ranga on dirait ba frisson quoi fraude est le moko o bandeko ba otala biso oui nakata mokili oui fraude mais fraude nini na okota na métro na fraude na zanga ticket ya tout les gars nango mais fraude nini donc esprit à cupidité ezali malamu te kaka nango okena na eloko na mo français na wana ezali malamu te liaka moninga liate azana passe entendez nga zo mona na manda boya en tout cas so na zango bisika mususu na ye na kuti pe na bon na zuya ngome na leki na pemenga bo bakisala ou bien na bimi ngona ko pesa ta na makala ke na zuya na kimi mbangu non et sali soni peso sala soni donc matanga wana ya papa to leli mabe poto yaki biso muto na kata organisation nous sommes na suka ka ba pidi et mokonza mboka lobi alingi na tribalisme te et on a tout ce pele qui n'a pas parce que na deux parts maman gabi ngai na lingi na tribalisme te ndeko nanga na ndako na biso na province na biso mais na kata mu mboka alingi na tribalisme te mais faut mona batu ninga bazo forcer tanga ya munene ngona moni grand père bozi na bimi on a 3 heures mutako sécuriser azate mutako conduire azate pourquoi coordination fallait Bartiste on a besoin de place ni nakata mboka to pesa bango place ba beta te Bartiste on fanda awa il y a respect mais to yeto solignon so ba ke ko sala influence ya butu ya mabe et BBC mais héritier Watanabe azana on kosote héritier Watanabe ayaki ko beta musique wana pe quand même pas na bino et pas ba yaya na bien biso to na présidence biso to na maboko individu ta to ya maboko musicien ta non bon yaki déjà na maboko na bango te ngana lobi boy biso kutu mais au moins montable apesinga déjà na yebi oui combien monté bima ki mo bango ati sikonga na yebi boy moni avant bambongo ebima avant makambu to esalema héritier était déjà au courant il savait que goleka boye
Il était au courant. Et puis mbongo wana. Nabi que papa Chéri rôle la mbongo té. Oui, après on est bon, comme Félix Oisé quoi. Mais là on est sali suko que non. Ce qu'il faut tout na siko nana abimisa ki idée que là mbongo wana baba. Nana sali ni. Abimisa ki idée que là wana ba pesa baninga té. Ba mbongo wana eza ba mbongo héritier akabaka. Donc faut ya muta abimisa ki idée. Idée. Mbongo faut papa Chéri amoni yango louche. Président Félix amoni yango louche. Voilà. Le roi de la forêt pas amoni yango louche. Suko nani nde suka pesa idée. Allez-y comprendre. Question mark. Question mark ndeni o yebi yo moko ndengo zano za question mark. Oh. Comment Mandachon a raison de dire ça? Oui oui. Non à déplorer. Ce qui yo za na passe na motema. Oui. Vous en avez besoin de $100, peut-être ngana na besoin de $200. Mais des fois tous ala na otito bimi pe boilar mo ekoti ya mulande ni moi 400 mo za. Zo 200 na nga pe na zo 200 na. Est-ce que yo ba difficulté ezate? Voilà. Nous il que nous tous en amulasquin to beti système en biso de bon. Ah zo pe boy. Donc ma beza pa na biso nini? Ba wazola dia baza tellement trop. Wazola dingolo banini. Balinga golia. Na ba wazola nzimbu baza tellement trop. Yango zo mona que ba croque à jambe ça na soni. Bamungo matanga soni déjà ndenge ce qu'on kumo encore nkumu munoko pe toboka. Na autre émission ku kala mingi tia donc il a des so. Donc ndenge nkumu alobi bongo mona te que no faux pas kaka. Yango na bisaki bino na makambo yo. Oui. Fallait roi Pelé Moitiamv. Fallait héritier Watanabe. Fallait Bill Clinton frère Mike Kalambai. Basalani. Fallait des bango bazala. Bobi qui héritier le kosote frère Mike muto nzambe déjà Marie-Paul la teacher marambala kuta betarango kara Bill Clinton jeune millionnaire. Donc mon a que no partage ngeza la équitable. Et puis donc makambo a lo barien ngeza la ta nga nkumunde nini mais ce que batu moko bo baye wana balinga ka oyote batu bele babetata. Voilà, toi qui m'as ramené, en tout cas. Ateye bocha eteye ce gars beta. Mais non! Tous ça si qu'on la République Moussous on n'a plus besoin de ça. Au 5e président Nabiso, makambo faut échanger maman bakala na ko mela ba tout ça sur mambo nata. Voilà, merci beaucoup. Je comprends Mike. Oui, Ndenga bien. Ndenga ma bien. On les l'envie na Marie-Paul. Na tangu, na mona ki publication mongo ba Bill Clinton, Mike Kalamba héritier Marie-Paul Balobi. Quand c'est 4 porté Nazanangoti. Non, bâti héritier. Nazanango. Bâti héritier. Nazanango. On peut s'habituer illustrer. Ben oui. Comme bâti Marie-Paul, bâti héritier, bâti Bill. Quand on a mon qui frère Mike té. Bâti Bill, bâti Marie-Paul. Bon, bah publication écoute ça là différente quoi. Mais ce bâti Bill, bâti Marie-Paul. Oui, c'est bien bon, héritier. Qu'est-ce que tu peux dire pour lui? Parce que tu étais dans la conférence de presse Nabiso, la chemise qu'héritier avait portée. Et Akinda a signé un livre d'or. Ils ont un problème. Ils ont un problème. Bah te belé bah kima, bah yati. Bah ndimate que aujourd'hui IDP c'est quoi qui bokonzi. Langage na bango ils allaient que IDP c'est quoi qui bokonzi na mboko. Ah bon? Oui. Ce qui nga na ola ta chemise wana te soni na oyoka. Mais, l'organisateur Wana, il faut inviter Marie-Paul à Kinshasa, Mike Kalambai, Wata, héritier et Bill Clinton. Babetsa Bangwata, et le Romobo, na mémoire, il y a papa, tu sais qu'il y a une semaine, du genre Kermès Morobo, pour combattre. Au moins, il joue héritier bêta qui joue à une temps héritier au bêta. Papa, corps à papa, tient les bandits au bina. Bill Babeta. Bill a bêta quitté. Voilà, Bill a bêtité. Tant que frère Mike Kalamba a bêti, Korebini, mais oh et Tikali. Korebini, c'est-à-dire quoi? Et Bembezo Bina, Ezane Sengo. Non. Sur le plan spirituel, allez-y comprendre, frère. Ah, la spiritualité, oui. Ben oui, et Bini. Ok. Mais, tant que l'orchestre est bêti, les ongi n'angokana, les ongi et bimbe. Et c'est pas l'état moukété. Dans tout le l'air, je pense pas que non, la spiritualité peut n'engue voir en son la bêta ou bien j'y puis la bêta qui donc ibina et binagité. Pourquoi la spiritualité on a tout zongi na makambo akala. On n'oublie jamais les passés, on peut effacer, oui, bien sûr. Voilà. Mais tant que héritier au bêta,
corps ezobina na kibomoto na ki esprit oui corps ezobina mon way aza content to loba très content esprit à mon way très content mais toi ba tonso ba koti mo way ya kangelo oh ouais na ba combattant ba ndo sepela na bango ka poser musique mais en vrai kende tout na fils mukoko wa ebisa out fils mukoko aza na sengota na sola qui n'est trop ouais voilà fils mukoko un combattant il y a IDPS alors tout comme nous chuté na biso parce qu'il fallait tout ça la makambo suyebi donc voilà leader il faut te libérer yebi kaka avant de chuter rapide na makambo bon isa makambo o nga vraiment tena ko fanda pona tuna yo mais ezaki nde bimai na maloba na yo peut-être langage olobela kiango les agina ba fan na bino ya la team Obimba comment Dadimo la yo ça ba telle confirmation à la télévision que héritier comment moyibi bon ngale kotala yango nazo mona que non ozo plaisanter au ça ba blague mais ba musu bazo na sens moko normal c'était passé comment au comment on confirmer héritier comment moyibi ayiba yo babiloko ceci cela oza un grand homme Mike Lukamba na estime na ba respect belé chez vous et aux Anka, allez-y comprendre. Okay. Non, na bato ba talabiso. Te bato ba talabiso. Na tune question pour répondre et changer tes za nangoka o na lubaki. Donc so za na moi extrême aluba ngana illustré ngoba mon. Non, c'était na boule ni na pour ça na. C'était boule du cas ya vérité. Cas ya vérité. Voilà. Ah bon? Ouais. Monsieur Gucci, Mike Lukamba. Voilà, mais ndesinga na biki za ba blague parce que ça na niveau ya bon mutula mutu aza na façon ya koyi kozwela ngo ya watate hein mutula mutu na façon ya koyi kozwela ngo soki moniki oui les ai ba fan mbino et les ai ba makasi ah bon oui c'est ça la télé non c'est ça la télé na linga ki ba page tout ba tchani ni wana e ba tchaki yango donc voilà je ne peux pas dévoiler mon secret tout à l'heure mais ba tikala na nuka bongo voilà mais bazo reprocher bino apparemment boza na page moko à moins qu'il na massacré komboa page wana une fois car so ibalobel mama vérité hier a répliquer comme ezoki mangawa spiritus je crois spiritus à la page nabino officiellement oui bien noté spiritus na ebité voilà dadimo la ni ngape finga ngati yo mona ateke finga nga Dadimo la nié awa n'habité mona te page yango ke finga ngape pour ya des fois ba capture ta Dadimo la yaka kolakisa bilamba Dadimo la lobela ka so mouvement te Dadimo la lobela ka orchestre mususu mona ko finga nga ko tshana bani je sais pas si tu vois ça mais nga la seka na nga kaka parce que Mike yo yebi bilamba oui toluka yango te ke kimimbango ke luka bilamba ngeza na mutu moko ta utaka mikilia ya kamoninga kabelanga bilamba ya yo vanda bo moni ya uli mosheni barrage inga bule yo ko pema no boyi moni Nenette Modudu motema tonton JP abule yo ozomona ko pema no boyi mais sikoyo c'est là ne veut pas dire que so na zana bilamba na tango teningo na tino ba guchino kitoko boy pour ça la boulot na yo il faut Mike ça propre kitoko en tout cas Mike aninga te no ma colonel nyata na belé bani donc voilà tout mutu na identité na nga même patron na nga ebi keno orchestre na nga les plus grands sapeurs et orchestre na nga c'est Dadimo là oui donc c'est une défense tango na propre tango na défendre orchestre na nga bien au moninga pe na moi ketch na nga na kitipe bien c'est ça moi valeur mo bouya kanaba na moi biloko miki mais si je suis sale aujourd'hui voilà et aujourd'hui si peut-être tu me poses une question à ce qui concerne l'orchestre mo parce que na zambia kana masolo andu les puis orchestre ngo des fois on a travaillé avec nous nga na ko beta li solo manda chante ko le kaba tout parce que moi je travaille avec manda chante Marie-Paul idem les rois de la forêt idem mais ce qu'on poser peut-être la question sur bango est-ce que na lobate na loba mais na donc on a habité journée dans les canaux TV na comme ici leader moko boyeda oui s'il y a de vérité à dire moi je peux dire la vérité mais quand pas joindre au monde c'est le moko ko finga nga do bakangi ba photo
Voilà, et Namakambo Tueleki, avant tous les cas, rapidement, parce que le Tokomingo chutait vraiment vers la fin et entretien. Avant tout, si les Sanayo, héritier Watanabe, Azana, en fait, Morad ne sait comment pour l'instant. Namakambo Tueleki, Bakose lié, Knyani Boye, ceci, cela. Azana Moral Nini pour l'instant. Modoudou Sombete, Motima ya tonton JP Sombete. Moral n'est bien. Parce que Goga Azana moralité pour l'instant. Moralité pour nani? Non, il est au moins choqué au pays. Pour nani? Non, yo kana bisayo. Amoni lelo, elo peut-être eko choqué Goga. So babi sieno maman abino akufi, papa abino akufi, mwana no akufi. Oh non, Goga ndengo zana mo ebité que président Rima Tushima sali accident eko choqué ye. Mais soki oye na elo mo bo fitilité. Eko choqué le ni. Yuzala na Goga. Il faut pas tout bailler baka Goga. Goga fitilité kuto zala ate. Matin midi soir ba finga héritier. Sida, matokolo, héritier boy. Ah, héritier azabien. Na vie est confirmé sur azabien. Trop bien. Na vie et pekisami te ko sala bolam. Et ne pensez pas qu'héritier ko sala bolam te pour mutumo wa saleli bolam wa bêtiser te. Ako continuer kaka ko sala bolam. Biso to zala Goga ndeni na besoin moi boya passe le matin. Le matin pour les qui a pêché le quoi la ka kenayo. Est-ce que héritier habité que biso tout ndenge tout ça na to kolongwa pemé nae. Un jour peut to fingaye. Aïe bien ngota. Bon moral ne vous en place tendi. Voilà, question de curiosité avant de chuter. Balobi ndeko na yo asala trop na la team koleka dadi mola, c'est vrai ou faux? Ndeko na ngana. Karine Mokonzi. Ceux qui asala trop koleka. Pas ceux qui a tenu par vrai ou faux. Par vrai ou faux? Mais c'est faux. Faux. OK. Moi jusqu'à présent je continue à faire et moi j'avais cru à héritier na team. Quand les gens insultaient, elle aussi insultait Goga. Moi j'ai travaillé pour Goga. Qu'est-ce que les gens n'ont pas dit de la Dimoula? Babiso toi bateau faut baler tabiso ba médaille. Mais to confondre avec succès na travail té. Attention. Succès c'est le mususu. Travail c'est le mususu. Des choses différentes. Oui. Des choses différentes. Moi je travaille. Naya pour la succès BST. Combien de fois nazala na yo en Afrique du Sud? Goga zolo banangani na peso que exemple Afrique du Sud ndenge tozonga kinda di fo ke wapi potot nga luba na Goga ni na travailler na disque bima boya poto we Goga luba na nga mambo poto na Lubumbashi amoni travail moko na bata na Lubumbashi tango akita bisinga mula. Tu ne mérites plus qu'une le Congo ou l'Afrique qui est poto na ba master Goga babise Goga na ta mula ko kende te so ko kende tour azongi. Mais ko kenda vanda na potote. Maintenant oui ça peut Goga le Goga même na potote. Na ba toute famille na ngako tuzala na mikili. Mais je travaille. Ta on azana odilo mampu na azana président Rima Tushima. Osomona ba blouson zo ba ezo betamate. Ta on azana Mike Lokamba to na kino mona ba Gucci na ba Alexandre Makwinte. To na kinte. Est-ce que tuzanga 10 francs 20 francs? Est-ce que tuzanga carburant? Est-ce que tuzanga yakolia? Pour toute sa fin du monde, pour tout le monde. Mais dans la team Wata, du côté communicationnel, il n'y a personne qui a travaillé plus que moi. Ah bon? Personne, je te l'ai dit. Okay. Peut-être bah, succès ou encore bah, ajout, bah, buzz. Oui. Mais moi, je travaille normalement. Okay. Et tant là, bah, débat, analyse, tout ça, les marana poto. Les gens citent mon nom, pourquoi? Parce voilà, que je suis un travailleur. Vous avez totalement raison. Voilà. Donc je ne dénigre personne. Voilà. Comme tu as cité le nom de Karine. Karine, Ayaki n'a un plus. Ayaki n'a Pierre Naye. Elle a aussi bien travaillé. Mais pour dire qu'elle a travaillé plus que Dadi, là non. Là non. Donc voilà. Mi-ange mi-démon. Mi-ange mi-démon, tu travailles déjà Goga semaine ou à Zouzon à Mikili. Parce que du 6 au 12, à ça, ça fait ça dans la télévision, il est qui hein? Apparemment pour la sortir disque il est quitté alors bah qui disque na yego bima kaka na même date oyo disque liboso bima voilà tout zira to travail disque bima na voilà et bima donc mi to travailler na biso vraiment. Voilà, qu'est-ce qu'on peut retenir aujourd'hui? On travaille sur l'album on travaille, on prépare une tournée à Dubaï na Angola voilà donc pour la Olympia de Paris
ils ont repoussé pour une date ultérieure. Voilà, donc pour une date ultérieure, Yemoko Goga à lobby, Père Bisanga, date on a lobby la peut-être date au bêta. Donc vous allez plus basé sur l'album. Tant que vous allez vraiment discuter, vous allez là. Là-bas, on va continuer à plus 243 89 98 00 332. Bobenga da dimula, vous avez des détails na binotu. Remerciement. La pesimbo te kaka na zo continue vraiment Nenette Modoudou. Sombete, le cœur de tonton JP Sombete. Bango baza ba irlandais noir. Et si ka ba Hollanda biso bambote ya trop na pesi bango. Et na repesa vraiment mbote. Puis Masananga zongi déjà Mikilia, pardon, zongi déjà Afrique du Sud. Dino Kieta, Serge Kieta, la Kietation. Dans tout cas bon séjour na yo. Et puis bah tout au bolingara dadi moula. Mambote na bino ya odilo mampuya tuza together. Bon séjour na Magali Ninel depuis la France il m'a tambola trop na Schengen. Et président Rimatushima, bonne chance pour la single là on a ebi kezobima. Yomoro déjà combattant battant. Na ebi ke makambo leka très bien. Bandeko tout au bolingara dadi moula. Vraiment bambote na bino. Tobengana, tokomana, s'il y a des suggestions à faire, bo salangai quoi. S'il y a des remarques à faire, bo sala toujours pour la bonne marche ya musala. Na ba oyo tout ba holandanga, na perda ki téléphone nanga et bo bengangai ou encore bo komelanga. Donc bo monique nazo papi Moucheni na ozela vraiment komelanga vraiment papi Moucheni et ça l'a bien parce que na perda ki numéro na yo en tout cas. Katimbi a depuis l'Afrique du Sud, Bambo Théâtre,